Ah, ma famille. Tokende wapi, tokomi wapi, pe toluka nini. Toujours wila na nini na ba famille na bino. Et comme temps auto bannir haine. To tombola bolingo. Bukolaka bien, hein? Bukolaka bien na amour makasi, bozalaki o soko allié te fois que de luka mninga tia ke ndo sukola. Na paka juma kuna, na mai kuna, na samai kuna, na libulu sipa kuna. Ake luka muninga aya po bali ensemble. Po ba kende classe ensemble. Ba beta muninga te passe muninga ezalaki ayo. Mais lelo bokoli bolingo wane ke wapi? Wapi bolingo tokola kinango? Bolingo wane ke wapi? Écoutez, famille les locaux nzamba impose à kamutu. Olingo lingate c'est ta famille oko changer yango te. Baza bandeko na yo ti mukolo tia mutu na sama bele ba otika la bandeko na yo. Yango bo porter kombo moko. Yango bo botama libumu moko. Écoutez, okoko changer teinture, okoko changer taille, okoko changer moisi, okoko changer mobali, mais okoko changer frère to sœur na yo te parce que bozo porter sans moko. Et c'est loko nzamba impose ka mezala ke loko ba pona ka te pesa volontaire mututu. Ezo kamusanga leo na kati ya famille, ndeko muso zo ba botika nyokwama. Botika te loko la kufeli mwana wana zui. Lokola mbali na kufia juu ya ko souffrir botika e bosunga ete wana zolo bandeko nayo wana zolo ba mwana mama nayo mwana papa nayo ndeyo zo sepela. Écoutez, même mokili ba comprendre que tant autres zo courir eza tant ya kozala uni yango moni ba organisme minene salami États-Unis Europe ba komo luka ba sangana mais bino famille soki bozala bino 12 ya pamba soki 6, soki pe 8, soki 9, soki 3 ya pamba. Bozo kabwana, pona oluka intérêt nini? Pona héritage. Héritage wana soki. Eza ba parents de bazwaka ngo, c'est que yo posana makoki pozwa ngo. Bobo manate, bo wela ni repositionnement na kata famille, pona makamba nzambe. Bozongela bolingo, bo se lever, bozonga ndenge bozalaki. Intérêt nini ta ndenge liwa lelo ekoti na famille. Ta ndenge lelo bokomi kokufa lokola banzoi. Bokomi kokufa lokola mama bata. Tandenge lelo bokomi kokufela bana basi mibali ya cause ya bokabwanyo bokotisi na famille. Ndeko, ozo sepela po ndeko no akufi keba. Un jour, ndeko no bozo boya kosunga wana botika na mboka. Nzamba kotuna bino ndenga tunaki Caïn. Où est ton frère? Frère no asawapi. Yo kuna na Amérique, yo kuna na Europe. Yo kuna na Australie, nzamba kotuna yo. Où est ton frère? Écoutez, na famille tango nzamba pambola kabatu, ezalaka pona yo mon côté. Ezalaka pe osunga famille, yango Bible lobi, celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un insensé. Famille bazolo beleza kaka te bano yo boti te. Famille bazolo beleza pe oyo bobota na bango papa moko maman moko. C'est ta famille, faut soin na bango. Yango Joseph tango a rencontré qui famille na ya benga ki bango nyonso pe asunga ki bango alukela ki montant vendre na place moko a bien pour s'en sortir pe. C'est ça la famille. Famille na bino ekendeni. Yo lingolo ba bitumba famille na yo ndeleki ya ba famille nyonso. Kindoki ya famille na ndeleki ya ba famille nyonso. Écoutez, laisse-moi te dire famille nyonso c'est ça na bitumba nango. Parce que bokotisi haine. Parce que bokotisi bokabwani. Parce que boyi oyebo yine. Comment boko yina ndeko no bongo? Oyize mutema mabe yayo. Oza mutema mabe yo. Comment koko sepe na malheur ndeko na? Webi Jacob tango ayibaki lipamboli ya Esawu banda ko banga ayebaki ke Esawu soko azwi ya kopanza ya zo banga kokutana naye. Mais la Bible dit tango bakutani Esawu babanda ko banga il courut à sa rencontre. Donc akimi, cela veut dire que ese loka banda ko cela yo cela ranini. Ozela boyo kana to zela moko akufa. Tango musu oyo akufa ngo ezala yoti. Nzamba ko tuna yo frère na yo. Ndeko mwasi, ndeko mobali, banissons la haine. C'est possible de récupérer bolingo to perdra qui na âge ba 8 ans, ba 12 ans, ba 13 ans, ba 14 ans, atteint à 70 ans. Zongela ndeko na yo, c'est ton frère, c'est ta sœur. Nzambe na imposa ki boza la bandeko. Na banzo comprendre. Au prochain numéro.